Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Merci beaucoup d'être connectés. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Je vous adore, je vous aime, je vous amour. Alors, partagez énormément la vidéo, aimez et commentez. Alors, merci en tout cas. Ma vidéo na nango awa télévision et radio T, ok? Télévision et nango radio T. Alors, bon, moi, déjà titre, il y a des choses où il l'obami na combo ya pasteur Mike Kalambai. Il paraît à Pesaka chroniqueuse mbongo pour basa ele barano. Alors, je ne confirme pas. On a bientôt d'abord audio oyo bazo discuter to me campé ko analyser. OK? Obi na ma réseaux sociaux bako bambo likambo yebi mutuna makolote. Et cause la ya solo et cause à la paix ya lukuta. Alors ngana bino together to mekana nukolanda vidéo oyo audio on a ochi la bino ba chroniqueuse ndenge bazo discuter entre bango ba audio et bimi. Et puis l'autre vidéo c'est de Peniel Samba. Enfin, elle sort de son silence. OK? Alors sans plus tarder mes amours, télévision et radio té toyoka together makambo Peniel azoloba concernant makambo yo et puis toyoka ba audio ya ba chroniqueuse entre bango ndenge bazoloba comment est-ce que makambo ele kanaka. OK? Ceux qui n'ont pas abonné à la chaîne Nabisoté, n'hésite pas surtout de le faire. Abonne-toi, partage, like vidéo, commenter et que ça la biso vrai kitoko. Merci en tout cas. Merci énormément à vous les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Ceux qui ont pour ça tout ça le promotion et l'oronayo, n'hésite pas surtout de nous contacter. OK? Alors, sans plus tarder, to bandana en Kolanda audio ya liboso ya ba chroniqueuse entre bango parce que ba che combo ya pasteur Mike Kalambai toyo kamarambo ndenge ezoleka et puis to rejoindre vidéo ya Peniel Samba. Alors sans plus tarder, let's go. To koti la papa Mike biso nyonso ya betanga 12 na betela batebe histoire wana batindi mbongo et pas na esko ya lingaki abombe la ngai ke batindi mbongo. Et ça dit que là, tata po atindeli $1000 na compte na TikTok. Au lieu tata po entre proches, tata po aketia sur business. Au lieu écoute à $1000, et au lieu écoute à 1000 €, écoute 200 et quelques. Vas-y, va suspendre 800 et quelques. Yes quoi moni maele ne souki bête qu'il est. Allez, azongeli sikoyo moi na maele. Oh, et tata po atindi mbongo moko boye. Kutunga le biya junior le ba vérité mbongo zambongo na biso touta ko sala nani oyo touta ko kotla ote atindi mbongo oba le bina na futa billet na zonga parce que elle vu na uti ko beta ngai et tout na futa billet to zonga. OK na lobi na nga pe lorote na zwa na ebisi benga tata po loba ne annuler transaction au cas siko abengi tata po annuler transaction nga na contrôler téléphone et non contrôler PayPal ni de loin. Tata wa mota muyibi na contre la PayPal ne de loin kasi na yiba kaye. Kasi na yiba kaye. Poni nga za même kotanga pas même ko compter mon pas ba yebiti. Kasi na yiba kaye. Mais moi je suis pas une voleuse. Ce que za makambu muta la ki c'est makambu ebele c'est moi. Na mukie ote bana ki na la ki c'est makambu ebele. Omona. Mais nzamba limbisa ye ngayangana okabeli ngata 3 € ata 5 € na za reconnaissante ya junior lelo ya le bike okabola ngata infanté c'est pas grave mais ya junior yuza mutambo yo avant yo yeba na TikTok okomana batu à l'époque wana oyo bandaka ko ya awa lero tokendaka anniversaire benta yo zala na mbongo nani mota koma Strasbourg atindela ka mbongo abiye pozonga ngaite ozengra menga na reconnaissante na makambo yo salelanga c'est pas grave toza na mokili nzambe. Mais
kobosa na raté luka okola lisusu mwa ndambo ovandi kuna obeti galère na kisasa obimi ozokende wenza ya zana beta sko lisolo yango ebeba kaka tapote to koma na 54 to tapote na botapotelenga mama Kenji tokoti la papa Mike biso nyonso ya betanga 12 na betela batebe histoire wana. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Moi, mon désir, moi, ce que j'aime à boire, c'est raison. Surtout quand je sais que je suis en train de dire la vérité. Vous m'avez tous bamba à la folie. Vous m'avez tous poussé à la folie. Vous m'avez fait croire que j'inventais des choses dans ma tête. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Tout ça, c'est juste pour la promotion de mon livre. Parce que dans le livre, on va bien décortiquer les choses qui se sont passées. Bon, dans ma vie entière, hein, parce qu'il y a beaucoup des éléments. On va introduire de nouveaux personnages dans le livre. On va introduire des nouveaux dossiers dans le livre, même mes propres dossiers, parce que moi je suis pas parfaite. Dans le livre, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne, comment ma tête ici fonctionne, parce que moi aussi je suis pas sainte. C'est pour ça que j'aime mon Dieu, parce qu'il m'a pardonné, il m'a justifié, ok, malgré mes péchés, il l'a fait pour moi. Moi aussi je suis pas parfaite. Dans le livre, il y aura aussi les vérités sur moi. Il faut vous préparer. Avant, j'avais dit que j'allais pas traduire le livre en français parce que vous êtes problématique. Mais Dieu est en train de préparer la table. Il a dit, moi, je t'ai donné la langue française pour maîtriser. Tu as maîtrisé la langue française plus que même ceux qui ont étudié en France, plus que même ceux qui ont fait les études en français. Tu parles mieux que anglophone que tu es tout à tolo, moi, et c'est ce que je vais faire. Le livre sera disponible en anglais, sera disponible en français et on va parler. Il y a des vérités qui doivent être expliquées. On va parler. Bon, j'ai tellement hâte que vous puissiez découvrir mon livre The Inner Symphony qui sera disponible en avril. Donc déjà dans 2 mois, j'ai tellement hâte. I'm so excited, guys. Yeah, so I feel like I can't translate what I said in French back to English because it's not the same feeling, quoi. But when I feel like communicating in English, I'm communicating in English. When I feel like communicating in French and being messy, I'm going to be messy and communicating in French. Les matures, je ne vais pas vous voir dans ma vidéo, ok? Vous êtes mature, allez faire votre maturité là-bas. Moi, je suis immature. Avec mon Dieu, on est là dans l'immaturité. Parce que c'est lui qui aime révéler. Ça m'a dit la vérité, ça m'a révélé. God is messy like me. Stop playing. But it's not mess. It's just truth. Y'all call being truthful being messy. We're not being messy. We're just like, hey, did y'all see it? Yeah. I'm so excited for this book. I'm so excited for y'all to discover this book. I'm obsessed. Alors, j'espère que biso na bino tolandi ba vidéo, tolandi biso nyonso ba audio, to kindenge ba zoloba. Bon, pour moi, na moni preuve te. Batangi karakeno, to kutani na papa Mike. Mais batangi te ke no, bo oyo na audio nga na zui. Mais na ebite na ba audio mususu, soki bazoloba ndenge ni. Mais na oyo nga na zui, bazoloba, batangi karakeno to kutani na papa Mike. Oui, ego da nga ba leson di ba réseaux sociaux. Parce que nga na landi ba vidéo nyonso. Te pour soki na landi ba vidéo nyonso, na koyela bino pe ba preuve. Baby Kenga a na fonctionne na ba preuve. Moi j'aime bien fonctionner comme ça. Na lingana fonctionne na ba preuve. Ce qui na oké loko na koya nango na sololi yango together na bino na yeli bino vidéo bomoni bino moko na miso mbronzo na mbronzo. Parce que moi ngana lingana ngate que non
na sale eloko mo be na memela bino be na lobelo moko boye eza na ba preuve te eloko moko te. Alors les amoureux de Bibiche Mbombo officiel boyebi mutu soki aza star ayebani anytime bako bambele eloko yango omoni eza na bato mosusu baluka un peu soko za mutu moko yebana oza populaire oza star yango omoni bazwaka bacours ozozwa ata na ba internet ozwi bacours ya koyeba comment se comporter, comment s'habiller, comment encore de problèmes soko ki ba lo ba kombo na comment se maîtriser ba cours nyonso wana ezalaka yango mona mutu musu aza star azangi maîtrise talaka ba star na biso depuis to yeba bango ba JB ba Wera ba fali wana ba niveau ba koma malgré ba lo ba mpona bango ezana ba batu mususu ba pekisaka bango kokota ba réseaux sociaux te ba page polémique soko yoki boelika mona ko cliquer kutu te po eko bebisa o humeur. Oui, il y a d'autres choses au balobara pona ba star na biso bato ba yebana. Il y a d'autres choses ezalaka solo. Mais ezama mususu pe ezalaka ya lukuta donc tu sens que eloko yo babambi mutu. Oui, na audio oyo Théokinde balobi parce que la côté na TikTok na page moko bazolo ba pasteur atina ka ba tu peux pas ça ele barando boyena boy oui ça peut se faire et ko sala manango tout comme pe et kokipe koza lukuta et koza la paix ya solo parce que na makambo bo tu komona dossier oyo ya mama Denise et otaki kobima boyokaki bino moko ba audio bato bazolo ba il y a des chroniqueuses oyo ba futaka bango donc ba ozombo ba so futa bango po ba so futa bango po ba banda ko au fait ko lobela ye quoi toyokaki ba msusu bazwi ba toyokaki ba msusu bazwi on appelle ça comment toyokaki ba msusu bazwi ba mbongo ba $8,000 ba $20,000 toyokaki biso nyonso mais eloko ne ko sala mamutu moko boy donc yé mission na yé azui a futaka batumbongo ezalwa ba porter parole na yé. Oui, ça peut se faire et ça la manango. Alors to éviter qu'est-ce qui s'est passé parce que moi je n'aime pas confirmer le kambo ngana yo kité ou bien na monité oyo audio to yoki kaka biso nyo to kota ke papa pasteur Mike to yebi ke ba pasteur ba sola na bango bien na ba musicien ba solo la kana bango bien na ba comédien nyonso wana to yoki to yebi mambango ndenge e fonctionnera. La fois passée, c'était la semaine passée, na monaki vidéo ya Aïda. Na moni vidéo ya Aïda na on l'appelle comment? Na moni vidéo ya Aïda na nani o babé nani et na le pasteur François Mutombo. Aïda pas pasteur, elle a ti pantalon pour l'église elle a coûté pantalon et côté raté. Elle a ti pantalon à cause de cette église mais en soit na pasteur. Oui, asa star, asa mupaya toko tenir hier regarder peut-être ayeba quitter. Bah pasteur ba solo la rana ba les pasteurs ont aussi de préférence na bango baza na ba artiste na bango préféré baza na batu na bango na ba star na bango préféré en dehors ya côté ce sont les gens comme nous baza batu loko la biso ba silikaka ba sepelaka pe batala pe ba théâtre tala neti mama Olive. Maman Olive en d'autres théâtre na biso ya Congo. Elle regardait ba théâtre na biso Congo, on sentit que non maman na biso wana aza on l'appelle comment aza qui aza connecté quoi je peux dire aza connecté na biso na makambo elekana na Congo hein ayebi théâtre na biso ayebi Sila ayebi Belleville ayebi donc ayebi bango nyonso donc on comprendre que non aza na Congo malgré que maman présidente na ye mais ayebi Aïda ayebi oyo boy do atala ba théâtre parce que parfois il faut aussi se divertir il faut qu'on seka il faut qu'on kimambangu donc baza bato. Alors par là je vais dire quoi na ebité pasteur Mike to mona la fois passée na makambo oyo et outé ko bima na kombo na ye biso nyonso to mona ki affaire à Dakumuda et bimaki ayaki a répondaki batu nyonso presque tout le monde va sepela qui était la réponse wana bah nyonso va sepela la réponse wana te babi que non comment est-ce que à quoi répondre muto akufa be monsieur salama par-ci par là internet et ningani parce que
pasteur Mike Kalamba et Tobi que non asa pasteur moko ana gaz pasteur Mike asa na gaz donc sera lobby likambo sera bouger en tout cas il bouge avec internet donc ça parmi ba pasteur ba lobby là ba ye pasteur Moïse Mbiye dans ma zaba tout moko que non soki asali ka moi erreur moko bien et là au moko esami na kombo na ba ko lobele parce que asa mutu moko déjà asa na actualité a makambo par rapport à la musique et puis par rapport à ce qui s'est passé avec Peniel. Donc, pendant l'Ikambo Oyo, moi, je n'affirme pas que pasteur Apesara Batumbongo, jusque-là, n'a aucun audio. Ce qui n'a aucun audio, peut-être, oui, tu peux supposer que ça solo, tu peux le côté, mais la vidéo, on n'a aucun le côté, parce que tu es bien Internet, c'est pas tout le monde n'est pas lingayo. Il y a de ces gens. En fait, à Bambeloga Likambo, Oebi Mutuna Makolote. Alors, tu peux affirmer Likambo à 100% T. Ok? Tomoni Peniel a eu répondre. Aye, pour nako ba kangisi vidéo nae na audio ya pasteur Moïse ya pasteur Mike Kalamba ba kangisi vidéo. Donc Peniel na maramboana azali susute. Peniel a lobby a osala na livre ce qui s'est passé parce que là elle a souligné ce qui s'est passé pour na libala na ye ou les kanaki en tout cas à cause la livre en tout cas c'est vraiment une très bonne chose soit comme na ba niveau on a pas muto ça la livre faut za mutu mo mutu ezo sala faut za na ba argument solide ou ko komana livre parce que livre wana érotique c'est pour toute la vie. Alors, bino bato boza wana botala non livre wana mamuni Peniel la commune à kati mais c'est encourageant comme on a mutu à sali livre pour biso to lingara ba biloko à travail intellectuel biso to lingara ngote biso to lingara to saka makambo ya nini mais ko komaneti livre congolais mambo livre wana mingi mindele ya neti biso ezalaka Bible écoute pour mutu tango mona soko tuni mutu par mois fongola Bible combien de fois mutu ko yebisoka Bible na fongola so na ki église mutu muso ko yebiso bongo nga Bible na fongola ka so na ki église et bongo so livre bon il y a des gens peut bazo rata fandi calme autant ne livre mais ba biso oyo nzamba sunga mais c'est vraiment une très bonne chose mais nakati ya livre wana à lobby à expliquer ce qui s'est passé dans sa vie pour na monaki na live moroboye bazo tuna ye balobi yo ko bala lisusu te prophète moroboye na sekaki na live wana prophète moroboye bengi Peniel na live azoloba ote na moni nzamba zo balisa yo na moni libala pembeni boye na boye ye ayebisi abi mais prophète tuna nzambe no lobelo bien parce que on a comprendre te bino ba prophète bino bozala ka so bomoni likambo mona ka mabala libala kobota libala mbongo kopambwa bomona ma mususu te est-ce que yo komona te que non na sali livre bomoni te que non na sali business moko esimbi na zui trophée mo au mona te bino bozala mariage moi pour le mariage là non betali sur la mariage si côté oui c'est normal parce que pour naie à Bali à Boti déjà pour elle c'est tout. Pour ça, il y a des gens comme ça. Pour ça, donc, vous avez bien ma casse. Alors, mes amours, les abonnés de Bibi Chombombo officiel, Nabi que vous avez belé, vous landaka chaîne Nabino YouTube. S'il vous plaît, vous abonnez, vous partagez massivement nos vidéos. Dès que vous partagez ma vidéo, Nabiso, et puis c'est ma casse pour travail. Partagez massivement nos vidéos. Vous partagez, vous aimez, vous commentez, sans oublier la cloche de notification. Pour ceux qui n'ont pas de vidéo, vous recevez directement notification. Vous recevez notification. Vie Yakistar, vie Yakistar, vie il y a toujours des problèmes. Moutuna vie, il faut que tu aies un problème pour sauter étape. Si tu as un problème, tu as sauté étape. Orozalaka bongo, tu auras toujours la même position. Orozalaka bongo, Orozalaka bongo. Pasteur Mike, makambo akutani na mon avis. Donc cela veut dire étoile neza makasi. Wana to obo yangote. Donc étoile la mutu, étoile rappé selon mambo yé la mutu. Faut oye bango.
Donc yo ceux qui m'ont vu nos zaka kitoko bien, tu n'as pas de problème. Keba na kisambeti. Keba nelo mo bombo moko ko yela yo o imaginer te. O koza la surprise de lo ko moko ebi mutu na makolote. C'est comme ça. Et ça bongo. Il y a d'autres choses comme la biso na vie au talib au s'attendre na ngote. Il y a so moni ba série moko makambo so kende bien makambo nyo so bien et lo kwa passer ça te keba. Keba surtout so koza muto sambelaka. Keba papa, keba maman. Parce qu'il y a des loko moko ils ont se préparer que ba simbi ça au touche. To landa kango awa na ba enseignement et pas prophète marquis, c'est pas Bostra et pas y a combat spirituel. To landa ba prédication nyonso wana on les suit. Alors, ce qui est pas na yo marmio c'est ça bien. Yeba keba na surprise moko eza na sima wana. Donc la surprise wana ceux qui au s'attendre te na surprise wana keba au bamba na poup au kwei. Donc keba. Donc pasteur mais comme on a yé aza mutu mo azana étoile ya makasi. Mais étoile les a combattu, c'est comme ça dans la vie. Bato bazaka na étoile ya minene bakuta na ba problème, pe il y a d'autres choses ba sala rango au monde a ça elo mo ma be pour mo kile inaye pour batba inaye, tout ça ce sont des combats. Ce sont des combats. À ta femme tamar o tozo mona femme tamar o. Donc à mutumo en étoile ya munene, na destinée ya munene. Mais ce que tellement les combats de la famille bitumba ya famille étaient les méliés. Et le bine yo oh les gars zonga boye petit yo zonga kende kuna mupanzi ngomata siko talande siko na micho femme tamar gaz ekitia to mata to kita moni gaz wana zaki nango ekiti makasi pona nini eloko moko ezangi mutuna makolo. Donc babambi eloko moko oyo bon pona ye a mon normal là c'est défendre mon normal mais eze eloko moko esala ke bato ba humilier ou bien bato ba yinaye. Oui azamutu azamo sans touté biso nyonso toza ba humain mais il y a d'autres choses né les cas na ba réseaux sociaux wana. Vous comprendre? Il y a d'autres choses les cas na réseaux sociaux wana pona ye il a fallu afin de calme. A tiki a garder tout silence. Maman bima na kombo maman lombongo. Est-ce que tout le monde a ya ko répondre? Maman lombongo a répondu à te. A tika tout calme nandenge mambongo ici la bien. Il y a d'autres choses il faut pas qu'on répondre. Ce qu'on y a qui a comment répondre, a commencé la ba live, a commencé la ba vidéo, yango na ba nyonso ba yini. Na yini na ba ye bo na bo. Oh, il fallait faire un silence. Pour ba balinga ba ye ba position na été. Tout ça c'est pourquoi parce que elle a une étoile. Une étoile Yamakasi. Ce que étoile wana tellement ils ont brillé makasi. Siko na bitumba ya famille. Na bando kelibota batalika femme tamara o mata o kende poto zozonga Angola zo kenda zozonga. Donc azo voyager donc étoile nezongenga. Il y aura toujours un obstacle. Bato bazarana destiné minene bakuta na pena makambu ya minene. So za nzambe te o sutuka o mati na ndengo se retrouver na se bato balobela ko lisusu te. Tout ça ce sont de réclamations. Biso nyonso photo yeba ke non moi tel que je suis na réclamation na ngai mutu na réclamation na pasteur na prophète azana réclamation biso nyonso il faut to luka ba délivrance. Pasteur Manginde Bomono amutu an étoile makasi. Ce que diable osani a combattre, a repasser orgueil, a repasser kindumba, a repasser l'oromo pona nini et ça nini et qui tisse et quoi point faible na ye. Ce que diable so lingi a avoir yo a ko profiter kana point na faiblesse na yo wana. A profiter kana faiblesse na wabi. Oh tika na zoé na zuele boy. A profiter kana il faut na zoé boy. A profiter kana bon. Yango comprendre te. Yango comprendre te. Alors, merci en tout cas, vous êtes tellement nombreux. Vous avez belé à Rolanda chaîne Bisso
Bibiche Mbongo officiel. Merci na ba like na bino. Merci na ba commentaire na bino. Toyoki na bino audio together. Bon, mais quand on tika point de vue na bino. Par rapport à point de vue na bino, qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous pensez na makambu oyo? Conseil ni ne peut beaucoup payer ça, pasteur Mike Alambay. Peniel paye wana lobby à sali livre na yo. C'est vraiment une très bonne chose, initiative à boye, mouto avancer na vie, à sali loko moko eza palpable. Oui, tout le monde qui dernièrement tout le monde qui n'a pas pétage, ah on l'appelle comment? Papa babé kenane. Tout le monde qui n'a pas pétage, on a papa on a ni Denis Lessi. Tout le monde qui peignait la zone matazo qui tazo ça ba nonsense, mais les lots quand même koyoka que non à ça les livres et c'est loko moko il y a bien à ça les livres moi en français il y a anglais et ça et loko moko il y a quoi encourager malgré tout ce qui s'est passé mais à sa femme moko à sa courageuse à zo kangama bon côté elle veut toujours créer elle veut toujours avancer c'est ça l'idéal. Alors moi je vous aime bien, je suis pratiquement à la fin de mon émission. Si tu es là pour la première fois, n'hésite à rater ou s'abonner. Bon partager la vidéo na biso, bon aimer, bon commenter. Tika point de vue na yo, espace commentaire ezana pour na bino. Comment tu trouves Peniel? Aza épanoui, Aza évolué par rapport à la dépression ou Azaki na. Peniel a donné la dépression, hein, franchement. Elle avait des dépressions, tout le monde a 1000 émissions et salama, 1000 lives et salama. Nyon sopo na nini. A koka qui supporter choc wana te mutu soko aza na maîtrise te surtout na domaine ya bolingo mutu soko aza na maîtrise te omona mutu a se retrouver à sali n'importe quoi. Pour finir ngana ebi fi moko boye mobali aboya ki mobali aboye tellement zaki na maîtrise te mes amours. Elle n'avait pas la maîtrise, a commis anytime na battre. A comme matokita, kola na baba, kosa n'importe quoi, obike asaki lisusu na maîtrise ata mokete. Nde ero ça la que a commis maladie, a commis problème na mibali par-ci par-là, na mito toujours ba fiwana kufatika mwana pona nini aki na stress, mobali aboya ye. Mobile pas boya kaye poye mo kwa comportement mabe parce que mobile a kokité à 8 mois si na écart il y a 3 mois à bali mois si wana mariage religieux parce que moi si azaki na maîtrise de et ko ça la ke akoka quitté après kakane wana te akoka quitté après 3 ans parce que mobile a balé en 2015 moi c'est akokufa na 2017 donc après 2 ans moi c'est akoka supporter te ndakufa kinae akoka do tellement pas linga mobile on makasi ba botane pe mwana malheureusement avec ko succomber donc ça qui passe donc ce qu'on a maîtrise de on s'est retrouvé au sali n'importe quoi on mona moto sous le choc à cause ça n'importe quoi. Merci en tout cas, merci énormément Nabino abonné à Bibiche Mbongo officiel. Merci na fidélité Nabino. Merci naba appel Nabino, naba suggestion Nabino. Merci na ndenge bozo benga, bozo commenter en tout cas et ça la biso vrai kitoko. Merci en tout cas. Merci en tout cas. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbongo officiel. Bibiche Mbongo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbongo officiel is the best.